ok pale jambo. Ok pale jambo male, ok pale jambo male dide, ono se ka olonga kude. Ok pale jambo male. Est-ce que dans 1000 ans, est-ce que là, on vivre même plus de 1000 ans? Hein? Parce que dans Bolobi, 750 ans, ça sali. À train à 250. Dans Dengue, dans un monde, avant les gars, à 1000. Oh, putain, baobab. Ah, installé. Bon, mais c'est une ville touristique. Hein? Donc, c'est très bien. On apprécie. Ce qu'on fait, c'est que mon mutuka na ye fana kitala mutuka na ye oyo amatelaka babi ancien mutuka ne eza kuna na Fisher eza quartier na commune ya Nzadi okay. Oh, kuna te soke kuna okota te fofutela bona nga sina tokosulula ngo bana nakanga na Stanley donc Stanley comme oyo bapesi eza papa adoptif adoptaka comme ezalaki John Roland Stanley sikoyo Henri Morton Stanley nde nani kuma papa adopté ok aye awa na 1800 combien 77 vraiment c'est intéressant. Et si vous mesurez hauteur ya nini 19 mètres, circonférence 17 mètres. Circonférence 17 mètres, hauteur 19. Pardon. Wow. Tu as expliqué donc à l'image. Ah, vous avez un bon match. Tala déjà là pendant 2 jours. On était dans la terrain, on était ça déjà 700 ans. 700 ans. Non, 7 siècles et demi. D'après pour 750 ans. On était tous les deux continents. Voilà. Porte aux artificiels gouvernement de Togo et Cameroun. Et là, c'était pour la porte, ils en attendaient ce Cameroun. Il y a un moment de tout à l'heure. Ok. Wow. Et il y a un Stanley. Ouverture à côté là et comment les colos. Là, on tombe en haut. Ouverture, il y a un Stanley à côté là. Il y a un colos. Ils ont ouverture naturelle. Ouverture à côté des places. Oui, mais la ouverture ils ont une lettre haut. Merci. Une petite zoukou là, il y a un il m'a dit le colo. Il m'a dit mon bateau à côté. Ils ont le gouvernement de Bolo. Ok. Le durée de vie était plus de 1000 ans. 1000 ans. À ça, c'est combien déjà 750 ans. À vous dire 750. Soit comme dans 1000 ans, vous faites. Vous pouvez pas au séché. Au séché. Donc ça là, à pendant des. Donc à côté de l'espace. Voilà. Mais là, on a massé. Ah, là, je connais un dingue assez. Voilà. Quand j'étais allé, mon pied. Me pousse. Papa, filmer quand on a changé. Donc, Stanley avant d'avant. 2 jours. 2 jours. 2 jours. Vous êtes fatigué?
Mi boke pa po wanda ko za te na kala. Okay. Na maswa ye ko. Ba na kano na mo bando tamba na mo kano ngeza kino démontable. Ataka accompagner be esclave. Okay. Et puis so ba place kano ko le kati ba démonter be esclave ba tona mutu. Puis pe sa zaki mo tena collaborateur ne ba la na kati. Esclave du banda. Okay. Donc pendant 2 jours à ça là. Alana. Kana kala wanda ko za te. Donc ouais, mais balo ba village ba so ba za aputai. Basala ke. Balala banda na mo ba. Ba mo musika na kote. Ko kote zaki zamba. Okay. Pour la première fois nakata Mboma. D'accord. Na matina na kata nzete ya installer. Hein? Bon. Donc il est sur mon makasi. Donc souvenir na ngambo na shi. Donc awatali mbetu na dali yao. Aye kotonga ndako oyo na 1886. Ndako oyo. Avant de awa. Donc oya na ye tanga auti aye Angleterre, au pays au Royaume-Uni. Allemagne. Allemand. Ah, OK. Avant de ensemble na ba Belge. OK. Sima ba Belge ba ko benga na ye. Biloko ne nyonso etikalaki azaki un homme d'affaires. Aye ko sa ba affaire na ye abandozo ba grim na mayombe ezokende na poto. OK. Nandela mai kaka. Bando matelaka awa. Okay. Soki mai kiti ba pied moko emonanaka wana esika bando mataka ba grim na masuwa po ekende Allemagne. OK. Ayaki na première voiture oyo na 1910. OK. Ezaki na deux manières ya kodémarrer na volant na awa liboso manivelle. OK. So balodi et démarrer. Eza marque Mercedes 8 cylindres. OK. 1910. 2 ans après, ayeli pe mwasi na ye okuna marque La Salle. Ayeli mwasi na ye nde basirnoma yango pour sa femme pour mwasi kanda bando mema o wana ye abando mema o. Le même année atongaka ndako nde asalaka pe pont ville na ville eza na 2 ponts ya mabende na o wana o ya mabende wana atongaka yango na même année na ndako o na 1886. OK. Sima ya ba mituka oyo koya misusu pe ekomaki nango koya oyo eyaki liboso yango. OK. Po ba grim na ye banda kouta mayombe ebanda koya na moyen de transport ebanda koya ti awa emati ekikutu oyo yango nde yaki liboso na Afrique centrale parce mingi na RDC nde babandelaki bongo babandi okende na ba Rwanda ba Burundi ba pays ya Afrique centrale banani ba Brazzaville ba Gabon babandelaki awa ba explorateur nyonso wana bamindele wana eloko ya tiraki bango mpona fleuve. OK. Ntango balandeli fleuve ti bake badécouvrir l'embouchure ale bake bamemi sango ta bamemi sango nde bakomi koya sikoyo bakomi oya ebele nde place mese Fischer aya donc mutu amema sango Stanley ntango amemi sango kuna ale baexplorateur bakomi sikoyo koya ebele nde mese Fischer mpe ayaki na nsima ya Stanley. Stanley nde mutu abandaki aye azongi bongo bango bakomi koya. OK. Ebongo sikoyo Stanley azali na mutuka te? Ye azalaki na mutuka ya mai mingi ya banda kotambola nde mai nini ba pirogue azalaki na ba moyen de transport na ye kotambola. Mais Fischer ye nde ayaki kovanda mais Stanley ye abandaki koleka mpo ye aza historien akende ozwaka nde bahistoire. Mais ye ayaki mpena avandi atongi na ndako mbezali ya ye asala bapie oyo mpo bapiton bazalaki ebele kote oyo wana eza nano zamba bapiton to baboa banguma nde asala bapie oyo mpo bazwaka moya kokotela ye na kati te donc na likolo ezali no baboa likolo atandaki mabaya ale atongi ndako oye moka bandosala nete mosala ya mabaya te azalaki mpe na bamatini na ye ya kopasula mabaya me
green mingi ebandokendele poto ebandokende poto oyo ezalaka soki misala ya ye moko nde apasoli atongi. Papa, mais bino biloko ya tourisme bozobebisa yango bonde nini? Biso toza scam soki omoni bakomi wana concession privée scam parce nsima nécessité ya kokende bate babelge barécupéraki babien ya fichier nyonso babandi koteka yango na oyo alingi kosomba nde mese blatiner juif asombi concession oyo na babelge ntango asombi yango sikoyo ekoma sikoyo mabele ya bato ya scam. Ok. Oui, allez. L'État sikoyo po aya korefectionne ndako oyo po aya bavoiture oyo kokota baya kokota yango awa ezalaka awa ezalaka libanda yango bokuti yango mwa ndambu wana po batolie bato bambambula bakantine bakomaki kozwa na bango batole oyo ya likolo wana nde yango bayaki kokota yango koto po ezala sécurisé. Nde baya kokota yango mesine ezalaka nano awa te ezalaka libanda nde baye kokota yango awa po ezala sécurisé bakome eza historique nde yango wana mais sinon l'état nde po azwa charge wana ya korefectionne bavoiture ya korefectionne ndako oyo. Siko toza na auberge toza na quartier Fichel donc mese Fichel mundele siko tokende tala mutuka ya les deux véhicules premier véhicule oyo eya na Congo en tout cas bamindele bazaka bandoki papa le mituka wana ezwa pane toyeba mese Fichel wana aza na beau frère ya Stanley. Non. Ça c'est beau. Mboma. Villa Mboma pizza, c'est bon. Mr. Alfred, you have a première fois qu'autant? Tala fleuve. Olobi ki na zamba na île. Oh, eza biso. Île. Oh, côté eza biso. Monument est tourné boy. Ngambo ya biso. Ngambo Angola eza kuna. Une partie. Bandako ya kala Bandako ya kala. Oyo ba 1800 C'est pas possible. Olobi mama nani ngimi obi bakundaki yo. Mama ngimi bakunda na Ile France. Eza kote kuna. Oh pas to kende tala. Kuna photo mata bralima. Wana foke na maswa. Boke ko makone kona maswa. Bozu maswa katis bino. Yako yawa. Yako ya. Yolobi ki o ilo nza biso. Na sima kuna ndi Angola. Ngambo wana eza ya Angola. Toza na Mboma fleuve yango ya. Mais 6 cylindres. So ofomo na tol. Mundele azaka mundele. Mundele poko kana eza lefete. Siko mutu koyo c'est si tant que kofi pièce de rechange eza te. Mundele asundole na eka. Po yeki na maswat. Yeki na maswat. Ba fort de James.
Au biloko Angleterre. Anglais ga bango ba Pays-Bas. Pays d'égal. Montero. Pour au pays ça ba mitoko yo. Oh faisala ya Mr. Fichel. Oh mobile Mr. Fichel. Donc on a un quartier Fichel. Pourquoi? Parce que Mundela azalaka. Oh ya moi c'est. Bon. Yemoko muta garde aya expliquer biso. Aya opesa explication. Tala même nini embrayage. Pour moi libende penza. Oyo nde balotambola mobile. On est la première véhicule. Après oyo yaka deuxième. Omoni premier véhicule ya Congo yango yo. Mutuka liboso ya Congo yango. Wana ba noir bazotala, wana ba villageois boma kuna baza na zamba. Ba una mutuka bazokamwa. Hein? Yana système génératrice. Ouais. Démarrer ezalaka te, hein? Démarrer yango na place. Voilà, démarrer ezalaka. Tala bloc ba 1800. Bloc eza aluminium. Ye wa ti la palais na ba ale bi papa li bisa yo ko fe ni ko fe mo den bi ti ala lo ke to ala ko fi ala wa ba mo tu ati ni ba se tere mo to ale fo ni na ko ke lo ke tu janti ni ko bla aba ma wo Ali azongi libala. Depuis quand? Aya ki ngono we to to fete na liya nanda What? na mo frère Yo uti Kinshasa. Na petit na autre. Non, nous avons des potes, nous avons sur ma passeport. Non, nous avons ma photo, nous avons sur ma passeport. Na Kimi. Mutu yo kuta na lia. Na lobia yo kuta na lia. Ponani? Ponani? Kodinda te? Yebisaka obe afutere mbongo zonga poto. Mbongo obe yepa kinda poto. Ye patron. Akenda de. Akenda Belgique la fois. Azalo linga poto te. Kama tibeli siko ba café bien. Ba fena na koto ala comme na poto. Ngomoni ba bindele. Alo siko biloko ya matonga bo. Siko yo senga ya apesoni. Apesa ngai ba makambo. Oh. Nengo solo bazoka. Yenge l'élite. Alors fou. Alors que mutu alele. Tala mona. Mutu lokolo be. Omoni. Omoni siko tala mutu ango. Mitu ango bene ango. Omoni bato woli ambongo ndako. Tala ba ona mitu. Omoni. Omoni de mukolo ndako yeyo. Tala mitu a. Oyo be. Obe jaza. Zambe. Loga si koko te. Koko na ye. Koko na ye. Donc nega yebiso bongo ozonga no photo. Neti boye. Esa ni 9,000. Bon pour 2005. Bien 4,000. Nasale. Baksa sumoko na moko. Mais on a no site na ya moko. Jour elinga ya malite. Jour na bi o elinga o ba to changer nga.
ezalaki moto Ekoma moto. de okoka auberge mais mwana ofa bénéficier akende potoko 600 euros. Fallait me donner en France. yo pozo kende te koko nani so ebisi ya auberge oh yo so ebisi déjà auberge azo mema esili yo déjà ozali ya na mutu ya sie de la couleur à quai 21 jours. maswa oyo eza maswa ya ba chinois Chipol Yonga tala wana ba maison fabrique ba préfabriqué bango loba yo tosala ba construction bango bazoyela biso ba biloko ya ba préfabriqué mais camere nani mundelo baso oyo bakanga wana camere wana komuza nani yango nde ba maison préfabriqué yango eye papa yo evi ndeni eya sofama bon na musika omona wana di palette me Chipol Yonga oyo ya biloko ba chinois tala forme ya masuwa na bango nde ezalaka ba chinois baza kobebisa mboka oyo mais ce n'est pas normal biloko nyonso mamaso nyonso ekitaka na matadi bino boma ata moko te okita pénalisation sikoyo eza na 4 degrés oyo ntango bakomi bazokitisa rapide oyo biso awa na bapena biso oyo eza rapide te fo basomba badri oyo eza rapide mpona pénalisation ya masuba mama okochange nga oyo eza pio te tizelanga mpenza ya malili eza pio te ilo eza ya biso apres wana nde yangola wapi oyo eza kote kuna te na biso ko ilo oyo so toleki yango nsima nde ya fleve eza kote babengi auto express ekeko oyo muyombe oyo azali na lara omona bandal ntango oza na bandal ozokende luko mutu okende mpo makelele ozokende mpo makelele ntango lisilisi kaka lopango akankoko kasi esukela omonaka vide wana ndako moko ya etage ezalaka wana kasi lopango na mapango na tina auto fichier auto express auto fichier le wana mais kombo wana eza kombo bayombe te bapesa kombo wana kasi asobriki alors auto express oyo azalaki na mituka batransport ok tala masongo eza mpe ezokende euti poto mais eza na drapeau te fa batya drapeau so ya mboka nini drapeau na bango ezali mama mutu maswa wana eza drapeau ni ya mudrapeau wapi euti te euti poto mboka nini oyeba ndeni me fo tala te okipe te ndenge nini yo mutu oza na
Kabiso to me la bière, yango to pesa udi. Bon. Alors, so oyo wana kuna eza madrag. Wana kuna eza drag. oya rouge. Oh, côté kuna. Oya rouge. Oyo elandi. Troisième à drag pour na robena bazelo. Ce que c'est la autorisation de ma date aya. Soyo capitaine. Auti kozwa mosiko na mwanda kuna na banana. OK. Capitaine c'est quoi ça c'est beau. Akena mosiko ti matadi, après matadi. Azo siti na banana. Omonge bino na bomba. Dash ekezwaye ti ana boma akema matadi. Omonge bino bo souffrir na bomba pamba. Loma swawe kitata oboza mambongo. Yango lezo kinza ngona. Boza mbongo bino nyonso parce que soki Yoka. C'est gouvernement. Bongo eza gouvernement. Masanguba combien? Wapi ya 500 papa, atoza na boma biloko feza la moins cher. Telanga 1000 francs. Yondi te. Ça bien, soko tie ma voix ngawa. Yondi na tango